Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV ba gros bisous si que j'aime bien nyonso wabino marakuja la métisse noire veut dire moi si ya mokuse na makambo ya milai la reine de YouTube là vraiment merci na ndenge bo mesala ko yamba biso et merci na ndenge bo mesala toujours ko yamba na banda ko sans que na toqué sans que na benga et merci à toi mon boss mon koto papi mon koto depuis France président bana matongeza là yo et merci à toi mon caméraman ouais boya batanga kombo na caméraman biso célèbre ça msane kitoko ba gros bisous na yo merci à nous bobengaki et merci à bino nyonso na ba remarque na ba pelle na bino et puis na ba félicitations toza wana kaka nde tolobaka ya malamu tozwa et ya mabeto tika na émission na biso ya mbetologie ba bi 100% kosibana yango esala ndenga na bino tozala so papa mama basibela te ndenga na bino tozati ezala yo pasteur olandanga ezala yo politicien ezala nani so mama papa basibela te ndenga ezala yo politicien ndenga ezala pasteur te so ko balaki momi wana te po tsa evre dans nanda ko balaki possible le plus bota le ba pesa ba idée malamu parce que apa na biso na mbetologie nyonso tolobela service social nyonso ezaka te tolobela mbetu tout mais mbetu ezali lié ko soigner la tête s'il vous plaît conseil gratuit ezali lié moko sacré esika moi ça mbet bazaka ne sengo ya kosona masolo ya sengo et non qui kosona yo bimaki bano mege et retard non et puis moi ça ba ka pété moi ça ba moi mis sur là moi ça ba mis sur gangate ba bati sous cours des grands méthodologie cours des grands parce que a on dit masolo esika to bandaka tala lilo. Merci à toi, Nef Lumière Ngala, mon papa, et joyeux anniversaire à toi, Princesse Nabiso, Ngonda, moi, Naya, Fou Nef Lumière Ngala, et merci à toi, Dimitri Bongani, à la formule gagnante. Tout ça, on a les amis TV, abonnez-vous massivement dans les amis TV, pour la méthodologie, pour 100% possible, tout ça, on a méthodologie, pour les émissions politiques, film, gag, série télévisée. Kaka awa na les amis TV et sans plus tarder nazanga mon côté ka ndenge zalaka nazana nguli et puis nazana 10 amat et puis maman elikambo na biso ya motuya auto vendre awa balobi entre est-ce que mwana plutôt mwana aza assurance ya libala est-ce que moi nandi aza assurance ya libala ko ça que moi ça mba bazala ensemble ba wumela est-ce que moi nandi ko zala assurance ya libala. Merci à toi Josiane Dimwenge moi si ya mbembo na kati ya Belgique et Pierrot Malanda mo konja ba touriste na kati ya Bruxelles ngana ke mon panji na zo faire na zo ngela bino à vous les claviers nguli moi si maman ya bana et puis 10 match na zo zuma. Bonjour mingi na bato balela radiza match na bango cardinal la libolo musili munene jeune garçon na mambo ebele pe na kilo ya makambo na nzoto bonga pena mingi libale bonga arabe ezala bien boze komelengi parler bena mon air mon famille mon makambo ezala bien foka lifanto ça lifanto bena libale ezate pe makambo be ezate pour na tricher ka libanda okitomata na luga libanda musuna créer lifanto na pour nous avoir respecté dans mon kili. Pour ça, les fans ont respect les alatés. Voilà. Talaraka. Merci. Na onya sabalinga nguli biblos na pesi mino bambote na bino belé libala la kata libala mwana aza assurance libala. Epa ngai na ndimité. Ponde to yaka boto banda libala na biso. To zaka biso mibale. Bana bayaka sima. So to bito kende kutu mbangu ata na Bible le bibana bazali pamboli uta na nzambe. Na nzambe mutu soka linga pesi biso so pa boy na ye avandi na ye. Mais zate ke poto za la mosta mobali bientôt vivre bien na libala fuba na bazala. Non. Mabala mususu basali ba 5 ou 7 ans bana mwana te baza bien koleka bato babota. Donc makambi jama za lobi eze ya lokute pa na nga. Mwana oyane sima. Biso to lingana biso mbali na nzela to kuta na biso mbale to sabolinga biso mibale bana ba baksa biso kaka un plus moko so kamba tindeli biso donc ça ba ko tinda nepe mwana te to za na biso peka normal Sarah vous na Bible Sarah vous ba na Bible libale umela ake mu apporte so yinani ake na poème mwana Sarah mobala ngati libale ba tu ba la mama nzambe na tira na muzalati mais on est pas mais bazaki mo sa mobala babota
babotaka kozonga na libala ntango ozalaki bien wana baboti déjà losakobota saka mpe makamengeza na matata mutame komitungisa mezalaki sara mais ye na sara na mobali nde bazalaki na bango mpo mobali ayebaka ake bakabota mobali azalaki na kuda ekaki amos na ngai aa na poeme te bake bopital bake banzela nyonso poeme mwana te bana bayaka nsima biso nano tolingani nanu tovandi a bon terme mwana kobeta nga bali lelo nasali 5 ans naozwa mwana te bisanga kodobe na osiba na bandenge nyonso baposition nyonso mais mwana abima te mais mere seke libolo neza ya mabe soit yo some pa bino ke eluka oyo ozwa ya bien yo mobali mabe nandimi oza mobali mabe oyo ndenge mabe zangai en tout cas oyo ndenge mabe zangai omona oza mobali mabe mpona eza na so tobito bato mosusu babota bana 7-8 mais libala bango bazangi kinya nasali no 7 ans to naboti no te nazanga na bakota bana 7-8 libala bango bazangi kinya mais biso tana mona te biso mobali nanga toza bien donc eloko so tobete mbilo so te boto bondima te bana bazala bango eloko 7-8 ans na mso député le baza wana ata di bana zangi kinya baboti bana 10 basala eloko te mais mwana moko asungi kaka te wana ezaki éducation wana na comme éducation ata na kotisa éducation na nga so eza bien ezalaka bien koloba nokeke kobota bana soki 7 soki 10 te bana baza baye kokuta biso na bolingo eza kutu makambo ya bolingo te mpo wana eza nde kilo makambo ambon bolingo mpo ezala respecte ezala makambo ya bien fo telokuta totolingana bazalaka bo so nalinga eno eza kaka ke mpona sibo natika mais soki soki bana baye ezaka lokumu enge bateke so bana baye nde mobali obota te eza makambo so toleka nango na nzela eza baparcours moko tolinganaka po ya nini tosa foye est-ce que makambo bolingo oyebi awa mso yebi makambo bolingo toyebi ntina papa na bamama bota biso na popale na bino moni mama oyo abena mama moko boye na éducation wana pena moni mpe papa na mama obotala biso moni papa oyo aza mobali mabe akoyeba kovanda na libala te abokola mpe bana mbanda aza akobokola mpe bana mbanda te mposo mwasi nde azobota tata 3 a 4 na libanda mobali mabe nabokola te mpona nini ebongo sikoyo nabokola te nakobokola biso mibale oyo eke ya nsima obie babonheur banyonso ya nsima nde toyedi yango mais mwana bana bayaka nsima te yo teke bana bayaka nsima babota tebaza normal mobali mpo aoyiba libanda te baza na bango mama ebele bani na de ebele bani na mibale oto naleki déjà 3 ans loseke so mwana azozwama te en tout cas inutile ovanda pale na ngai soit so ngana tika mona pale ngana ndako na ngai mona la na se nakenda kosiba libanda ti koto na ozomona na sui mais kasi boka si mona boto mande na te bila mwase mona mwasa azu problème na kata ndako no obimaka libanda ke kosiba bwami ni yozo obetakinga na sali bungu nazwa problème na botaka te obimaka libanda ke siba te na tunika boye bele babota te babeta bango mais baba bakumu toyaka na bolingo omoni ka tolamuki kueye yo ebino teke ezala bongo wana bino nde siko basi fo botalaka banzela bino bokende okobona mobali otala nzela oyo okende te obeta mwana bato likofi te obeta geni nasali bongo te nga ta na 600 personnes esifika makipe na ngai kotaka esa eloko te mais bino nde basi nde bodepanaka banzela bokendaka botalaka banzelabokoza mpe ozwi bakunu ya ebelebele na banzela oyo memela nango ti moko boye yombo na ye ovanda wana kisinga moko natekaiso na ndimi nateka obotaka te mwasi pa supporte bafanda na bango alaise mwasi pa ne mwana moke aotala teke lobi na nga so nakosi ba 30-40 nakoti na ménopause eza pasi mpo na nga mandima mobali na yo kondima ngo te tosola ntango azo na 28 ans oye na pale na ngai sanga tobalani na yo mambutu tobetili ya 7 ans d'autant que comme on a agi mon bébé c'est un scozo botte de naza no ka boko botte tem tu eza pa na yo te ka pa na nga yo ko bota nga mo sina ngazin mabe ko lo mo sina ngana botte tele ko moko te mo ba ni pa bota ka te pas envie moi si mo so bota ka ta envie so to lingani to lingana pona pas to bisemo oyo kute so ndaka di bale za biso mi bale mo bala bota ka te sege mo ka mi yebi eloko ya sala ah moi so bota te mo ko biyebi bino mieba te bosala ba contrôle omoni bana baza lipamboli soki baye soki baye te tokontinue na biso na yo bana ba lipamboli nzambe ntango akeli mwasi na mobali na mokili aye po bose multiplier aye te po asala lisusu bato moko na mokili oka bikeko po bobima te donc ntango akeli ya mwasi na mobali bike bose multiplier bino mo bomi bakisama déjà teke ntango atie biso mibale bongo
Tomi bakisa mate to tika mukilinga na yo. Couple mo belanda ngai soki bosali 35 ans bo tate. Bovana bino. Bengana papa. Bana bazana bango. Bengana ye. Comprendre. Engela papa bengana ye. Ndako wana pona bana te. Ovane te bino bale. Moi sta mobile bolingana ki. Bolingana bino eke kitate po bana baye. Bolingana ke matate po bana baye. Ndenge bozaki na bolingana bino avant bana baya bozana ngokaka. Engelo bino ngote ke bana baya ko multiplier bolingo non. Bino mi bale no bolingo bokuta na ngozala. Mi bale mabe. Avant na moi si 2 ans 3 ans botata bengani. Pas ça là pour que tu aies moi si je peux aboti faire du sous te obengane du sous comme ce qu'on a attends ça et quand tu sais que malade des appareils on est pas on va on moninga singa na romier bana na ba souffrance mon vie na moni na beti ba 3 ans souffrance na sima ata $100 te na vie donc na moni ya ndeli na roza boy na mututé roke banda nganga mo boy ngana bifote ga mko wana yo mo romier biki mwana ono ko changer ba sebelete ono ko zana moko comprendre ngeza la wana miebi mais OK o miebi te ko bige ne mama bisa botanga bongo emsu na libanda emsu so sa bo jeunesse na yo longole ba 3-4 ans parce que sanga na yo bala na kimukolo na ngana yo bala parce que sanga na va na mo 7 ans bota te sanga si ko bige ngapi na ndimite ke mo so bo pa na bongo longola 4 ans akenda ke bala bota te ngapi na ndimito yebi ata yo mo bo 4 ans na libumu mako to libumu différent o kana di munganga moko na lo 6e na kenda bana boti 4 bana ezana ngo na mona mutu pe bonga longola 7e na ndaka bana wana sege nzamba pambola ye o nzamba pambola alina sa ali 7 ans na sa l'école nzamba bila pambola ye wana bena yi mutu mo be so madame yo yebi atangisa bana na papa conseil no pesa yo conseil no pesa ya yo to bota na yo alingade conseil no pesa bino na couple oyo baza bana te to o libale vanda na bana e pa nangeza lokutanga na za mwasi ndeto linganaki ndeto zana bolingo na biso ndeto sala ka ba je ndengo bimisaka nga ndengo sibaka nga soki oluka mwana to mwana oyate papa continue ka bongo kolemba te te motuna biso ezali to bi est-ce que mwana ndaza assurance ya libala mwana ndaza assurance ya libala te te to azaka fuwe azanika fuwe la bino mama biso na linga bakoko makasi ya bomela nga mwasi na pale mama biso linga bakoko yebisaka siko boye tobotama 11 yebisaka siko tobotama siko 11 9 filles 3 garçons siko yebisa ngai na 3 garçons nyonso tuna baboti te so oyo to wana yebisaka siko ngai zidani boye na bali liboso ya bagarçon wana motu moko boye aye kombuye vi ya zidani pendant 8 ans babotaka te mama ambisinga na mwa suka mama biso osala nini sona linga wana batu makasi te bona we parano na rodégation de libanda na parano ko mama biso to ambete ba abota bana 11 abota bana 10 mutamtana mutema ne mutamtana foyer ne mutamtana atuka ko bona na mama mutema te awo ko sala vina yanga bo ko tumna chona pala na obayo 7 à 8 ans mama ta yomo zoma ta mutema mama te jamais ça va dire conseil à bête te conseil non parce que ça foyer bolinga biso mais OK, merci Ngouli, merci Gizamat. Balbi ya madame tozwa et ya babeto tika. Est-ce que moi na les assurances elle ba la wana dai motuna na biso Ngouli lobi azaka fui ya bolingo na biso mwana avaya biso tozalaki déjà bolingo na biso et puis so mwana ye lisusu aoda toujours wana kwa mwana na biso mais bolingo na biso toujours ezaka ko continuer ata peso be mwana sate toujours bolingo e kozala kaka parce que ambiance ezala ka mwana saka pembeni te biso neto lukaka ye babi ya madame tozwa e ya mabeto tika disa match conseil no numéro de téléphone pe ba dédicace ya yo et ça bien plus 243 82 92 94 936 plus 243 82 92 94 936 conseil ezaka hier na so tchema sina parler ça là est dans ma bila il a tagé le 17 novembre yo so ça les wo ça moi déjà moi bo ici déjà et ça na moi na date zélité et le côté mais baba lula bo ça c'est des besoins tourner nango nyoso sala opposition nyoso de délai tu es ça ma écouté pendant 2 ans faut changer ma kanisi zaya uzamwa cité ya gilar na mto bimisa ki papa na ba consommer pe ba melaki baba fo na okuté msuna nzela baza suna temps choqué au dépôt masango ministère bango batiaki ngo msuna ba poche ngabana ya gilar na
donc osaka na mbongo na yo te na sombi mais yo yebi te ya kosomba kobala eza kosomba mwasi te oteka kutela mwana dikilo ya moto ake na na makila na mai makambo nyonso ya yo wana mutu ya nzambe oyoki nde kobalanga mpo olongana mapa biso nakoma mpana bosotokeli mutela bakosomela baklinso mina ntango opesinga mbongo nakomolambela yo nasokolelo bilamba sotekeli mutu shop opesa ye mbongo bakline te sekomisa te sokolaka ngo sosemeli mutu elamba eza teke opesa ye suna mbongo bakline na mbongo bamai yoke sokola ngo mama yabe nde mona mwasi to bapesi yo mwasi opesi ka mbongo na yo esila bu pia yo na bango eya buto ya moi etaleka ngai moko diza mati cardinal ya libolo donc ngani mutu na ozwa soin na ye mamona mambo etali papa na bango na mama na bango te wana conseil na opesa bino bozala bayaya so obeti deza na momi omona résultat moko te walela te chéri libumu te en tout cas so otali libumu notalika ona abela mibe en tout cas landela ye landela ye vena malamu sans elima plein donc litomba libala ya kitoko ezalaka mwana sa mwana libala pena bien ezala te ngai diza match na otyo libanda badédicace nanga ezaka poza David oya depo na kati ya Belgique yo yebi yo bika retour nokala mingi te naozela na nganga maboko ofungama David Kilo cardinal na bamama mama chéri o wapi no opesaka mbote kaka na yo ekabona mpe nga mama chéri poso kombo ebele bato ebele baoya okimisaka bambango maple na suika cameraman nanga nguli tokomi na suka émission na biso badédicace na yo conseil mpe numéro ya téléphone numéro nanga téléphone plus 243 81 58 78 55 mutu nyonso aza na mposa na nga abenga so tolobi mabe to malamu tobongisa basoutien na bino esala biso mpe bien kobenga kaka te mpo oloba bilobaloba moko boye yango toolobela yango toobetela yango se te kobenga kaka te mpo obenganga oloba nga na selo filme ata yo moko vraiment papa ofandika mpo obenga nga na selo filme ntango oyebi biso montale ogangi olobi olingaki oloba otambusi biso sango kaka yo mpe otambusa biso sango vraiment ya mabe tolongola ya malamu tosimba bana bayaka na bango nsima na bango na bolingo liboso tokosala 4 ans toboti te me tosala biso normal bolingo ya ngai na mobali na ngai ezaka na motema no bana baya bamatisa no bana baya bakitisa so daya tolingana na mobali na ngai tolingana na biso oyo ye alobi eza lokuta liboso bolingo oyo balinga na vai na ndako bana baza lipamboli oka na nzambe nzambe so apesi akisi so pa boyi tokokontinue na biso. Ok, merci Mouli. Tu continuer la biso. Merci na binos vous accueillir pour la biso vraiment na boke binyoso to ba ya malam to et ya mabeto tika moi nande aza assurance ya libala to yebito oui ou non na ça dépend na ndenge bino bokumbela bolingo na bino. Merci na binos vous accueillir pour la biso. Merci à toi mon coton mon boss depuis France président Banama Tongi et merci à toi Nicolas chauffeur ba grand na kata Paris José Niwenge na Belgique moi ça me bon à Belgique et puis Romalanda mon compte touriste na kata Bruxelles et merci à toi Floribert Kalomboka sur la carte France. Merci à toi Hélène Mungomba ma copine privée depuis Londres. Merci à toi Balobi José Dimwenge est à la carrière sur la Mikolo Yobabi chez Maracou de City Solo. Moi aussi j'étais solo. City Solo, franchement moi aussi j'étais solo. Merci à toi Dadi Manaka Yangande Bonakata Belgique. Ça va le profiter d'accord. Moi qu'on a gardé midi chez Dadi Manaka. Au côté, au Kobima, Ndenge Mokote. Merci Ndete Koutani Mbalasima. Bye, à la prochaine.